Tomo kile kelama Isali mami buhe bele Olelo ye banite Mbote lisusu pe boye ibolamu na bino bandeko balandi ya vamu television na kati ya emission na bino mokolo mwalelo esika wapi tokutana kana tina ya koyekola manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza bambote mingi bisika bozwa mitango pengonga epesa meli biso oyo wapi toluka koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso baindo tika to simba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa zomi na sambo kaka na sanza ya mibale ebandeli ya bopemi ya mitano eleko ya yambo mobu monkama na tukumisato na misato uta boye ya biso mobikisi fumu kimbango sika wapi tozwaki lisusu ya biso nzela oye balani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwalelo tozali bongo samedi le 6 novembre 2021 ya motuya toyela kalibuso bitando na bino zalaka kotalisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain na tina kolongola nyonso ezali ya bapaya milimo ya lune milimo ya mars milimo ya mercure milimo ya jupiter ya venus pe ya saturne tika toyeba kobelaka ya konso ya nkenge ya ntsona ya nkandu po ekokumbela biso penza mapamboli pe milimo ya nguya otokotambusa na yango na mokolo malonde biso banso na bandako bisika tozali tosenga molimo ya konso epesa biso bokasi katikati na mokolo mwa lelo esika wapi tolimbolaka na bino ete na manaka na biso baindo kati na calendrier africain tozalaka na mikolo minei na kati ya poso mikolo ya yambo zalaka bongo mokolo ya konso mokolo ya mibale mokolo ya nkenge mokolo ya misato mokolo ya ntsona pe mokolo ya mine ezalaka bongo mokolo ya nkandu elongo na mikolo tukumbe na mwambe na kati ya sanza pe mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tuku libwana moko na kati ya mobu pe bileko mitano elongo na basanza zomi na misato wana bolayi bwa manaka na biso baindo soki mituna bozanga te na kobenga biso bokozwa bandimbola pe biyano malonga ekosunga bino boko akoyeba lolenge kani manaka na biso e kotambolaka solo penza tokosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo tika tokoto kati ya mabota na tina ya kotombela bambota maelamu na babota nyonso ya mokolo mwalelo bo momisano topesaka na bino penza bambotama elamu wa mutukuli ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakselaka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisama ebosila koyena yango na mokili toali kotalisa tango noso na bino ba bosepeli to yembela bino pe to tombela bino bambotama elamu bozanga kate na kobenga biso avant 48 heures manaka na bino esengi ekota tokoyamba tokoyembela bino ba bokozanga commentaire ya ndeko mupepe seke bokoti manaka na bino pe na sima ya ntango po ete commentaire wana isalaka mo ba bien kati ya kozana biso to tombeli bino lisusu bambotama elamu pe bambutukulu ya mbote pe boye ibolamu etando avant télévision ali ko fongoma pona baindo nyonso matondo mingi tozonga na epai ya nkumungala lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo lelo 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 matondo mingi tozonga na epai ya nkumungala totala nini balengeli biso lokola video du jour ya mokolo mwalelo tokokutana biso na bino na sima na yango tolanda ya authenticité ya lokumo bayindo parce que monde dali lokola zalaka Cassius Clay aye ko changer avec te ngai na kondimela susu bino babidelete ndenge wana moninga ne Malcolm X amemaki ye na Islam balongo na christianisme parce que la religion chrétienne eza kobila kisate omoni
Dès le corps, avec ceux qui vont être descendants, il y a Haïlé Sélassié, empereur il y a Éthiopie, de Moni, et ça a été le corps, la tendance musulmane des Arabes, qui n'est pas contre l'islam, des citations du combat Mohamed Ali. Les Arabes qui ne soutenu ma casse, Awa, l'Afrique, et dans ma casse, la Congo. Même la Bitungawana, Mindele Kasala qui nyonso a drogué, Bosolo na Bitunga na Dieu Frasier, la drogué Dieu Frasier, la Bitunga na Foreman. Donc, souci n'a pas besoin d'aller à échouer, mais mon bout de la salle qui nyonso a bien ici n'a pas coutumier. N'a pas compris le but pour soutenir moi non la longue parce que la longue na ingéza et longue ya authenticité. Il y a Mohamed Ali Abouna le Bitunga nyonso le meilleur combat ya bon, o ya ye ya bon moïna ye, ya ba bien mon combat d'ici. O ya 74. Donc, Bazaïro a l'air de soutenir. Ceux qui sont des Bundai, qui n'ont pas la liposuction, ils n'ont pas. Ils n'ont pas forcément. Ils n'ont pas. Forcément, dans le cas, ça a changé mon corps. Parce que tous les autres personnes qui ont préparé forcément dans la classe pour forcément dans 25 ans, Mohamed a dit déjà 34 ans. Donc, quelque part, nous avons des différences sur le plus fortement. Nous avons gagné la première round. Ce qu'on résistait deuxième. Mais en tout cas, la troisième a commencé. Il est là. Donc, et ça va tout la tête. Emily Mokapoko, et ça va tout mon salaire. La 8e round. Même si vous avez dit que 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 vous avez de bato ye le kola na bakangre akoko le baté kali bomaye ya ko bato ka ali boumye desko ye pas joko ali boumye tout akonga kizairwa alors la komba bilimo bakoko Zaïro et ça succès dans le monde à pas cause succès dans le monde mais c'est azana guerre ya matasi na impérialiste. Vous avez infiltré makasi régime ya Mobutu. Maintenant mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision etando bonsomi ya bwanya pe ya bola musiba jona pongi to aliko tshela bino penza na bokuse na tina ya kotalisa bino isika to komi epai wapi pe tozali bongo kokende pona koluka bolamu pe lisiko ya baindo. Ndito baka mate ya mfumu kusunkia muzana pana na Angola ezala kanali pasa te po yende bango baye na tina ya kotangisa pe kokomisa baindo kino na isika oyo lobiko na bango evangeli tika tozongisa matondo na bino nyonso bopesa katango pengonga ya kolandaka émission mokolo malelo ba ebuzi biso na sima ya mwantango lelo tozalaki bongo to tozali bongo konso mwazomi na sambo sanza ya mibale ebandeli ya bopemi ya mitano mobu monkama na tukumi sato na misato. Tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vam Télévision na mosala bazali kosala poto komela bino bonzenga nyonso liboso ya bitanto na bino tosungamaki na nengwa dia kota mbumba kuna na sima ya caméra peneteni ya réalisation pe montage ki bongo na 9 lumière papa na princesse Ngonda totondi botondi na bino banso kimia mfumu kimbangu okati ya mabota tokutani biso na bino na mikolo mizali koya konso elamu okati ya mabota na bino. Manakaya baindo, kalamuye Afrika. Manakaya baindo, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Ibele ba yebite, utamokile kelama, isalima mibu hebele. Olelo ye bandite